www.potonapoto www.potonapoto. Et bien notre cher fidèle de www.potonapoto.com, car en sera toujours avec votre humble serviteur, le Mbokaté de la presse, Julien Botalatala Tala Lelo, dans le cadre de Mekato plus introduction. Dans un système, il y a un Fukama, des télémas, un tapin tout saut, on a un bimébino ndako. Notre site nabino www.potonapoto.com, il y a les boss et la mine d'Onvo, on appelle si bambote sigazali, on appelle ça mère nabiso mbote Flozi, la belle des belles, talaga vraiment donc ça la bien, au moins la mine d'Onvo. Na madame nabiso vraiment Flozi, la belle des belles, et pourquoi pas na mère Mila belle dinganga. Kakande tolobaki balandia site nabiso www.potonapoto les boss et la mine d'Onvo. Lelo tozali tokoti déjà 2016 na 2016 wana limbokate de la presse avant de les boss la mine d'Onvo le bibotalatala ogoti kango le kaboite. Tout ça, confrère na biso, to betara ba confrère na solo ba concert na biso to betara maso na bango no bomona ka mingi na ba obomona te à travers site na biso www.potonapoto ya les boss la mine d'Onvo. Lelo vraiment bazo sala pe ba ve na bango et puis moko na moko a ko expliquer cahier de charge ya émission na ye ndeti limbokate de la presse Julien Botalatala Tala Lelo a betaka parcours na yo. C'est-à-dire aux alakidani pe au kominani yango intitulé za Tala Lelo. Ils appellent malgré ça la rubrique on a kati mais quand on a na pesa na mbote na na ba tchaka biso vraiment pour un grand merci na nous vivons l'époque de Moïse Sabiti papa na Hakim Ornier Destiny et pourquoi pas na madame na biso vraiment à l'ombre ornate. Tobandaka nde tolobaki bosoto pesa na mbote bongo na Cynthia na Cynthia Bombo o azali bongo pe concert na biso pe à www.potonapoto mbote Cynthia Bombo mbote Julien Botalatala ba Julien habité vraiment plaisir nous allons ndenge ni tango o sape hotel mambala moko plaisir nous allons ndenge ni tango moniki balandi ya www.potonapoto.com ya la mine d'Onvo ba monio lisusu na Potonapoto parce que to solo la yango te. Ok, merci bien. Plaisir n'angeza vraiment ma casse vraiment. Et belé oyo baluka ki keba ni ata mais bon ni ata te talaka toujours biso ka tozo ni ata bino quand des alanies sont na facilité. Donc on y ata bino na facilité tina suka c'est moment de coup j'aime bien chargé nga yo na cahier de charge nanga. Oui ça la bien si tiens bonbon na ba tout ba olanda biso na Alpha Gofé image et pourquoi pas na la belle de belle mère Flozi c'est-à-dire que moi c'est Mokonzi la belle de belle mère Flozi moi c'est Mokonzi donc ola wibi sabatutu ba olanda na ba fan na yo na Ligodi hein. Oui. Mado Ligodi. Ah, Mado Ligodi. Na bi kepe aotala yo o expliquer ba mouvement jara cahier de charge na yo ezarande nini betala ba onon li solo ngona. Ah, Brigitte Anani talaka cahier de charge nanga izani surtout tolobaka toujours na facilité. Pourquoi tu as en facilité? Oui, na tse kongo facilité parce que nous surtout na vie to comment qu'on na facilité, tozolia na facilité, batu bazobala na facilité, et belé pe bazobika na facilité na ngolo nzambe, yango na tala ki gauche na tala droite na bike bombo Cynthia de coups bien chargé, émission na nga izala toujours facilité. La facilité une particularité dans ngozani ne olobela kanini ko na kata facilité parce que batu ba olanda biso partout na monde pourquoi pas na mer Mila mima wetu mama na Diger la na Gloria de bena biso. Ah oui, na facilité na le blara toujours makam oyo oye bomba ma vraiment. O bat ba boule ki za caché, ya monde ki za caché ya vine ya bomba mais a surtout kaka kenga na biso na facilité, toujours kana poto bazo zo na facilité. Ya ngwana ma facilité na nga so boule ko bombi likambu na maso ko pas Cynthia Bombo a miselo vecteur na facilité. A miselo vérité na son facilité na bi que non to cité mais to zonga na moi 2-3 personnes ba ba tala partout dans le monde tala vraiment www.potonapoto les boss la mine d'Onvo puis retour en force. www.potonapoto retour en force. Donc nabi ke babi musapi moko sur la longité le roi limbokate de la presse azawana to s'appelle ba guéri mudi a dit le gorille de la montagne prince Bakali au pe bon mone pe kala mingi te awa moi 2-3 personnes ba ba tala
Quand des allons toujours on bosse Cynthia ngai yo bino boyebi na souhaiter bino année kitoko na yemoko Nevens Pablo Tokara banque vraiment pourquoi pas yemoko Brigitte Anani na bosanité vraiment Madoli Godi et Vedianda Fios la ka bien vraiment place aux na peso mbote belé na peso mbote na nga na yemoko Gigilito vraiment na peso mbote belé pourquoi pas yemoko boss na ngai boss na ngai Lamine Donvo Mosako na kolo jeunesse du Saint-Esprit bambote belé année kitoko 2016 on na habité toye na makaso na habité oyo olonga nga kuna mona na ngai ti na loba muni ozo bana olonga mo yo kanti batutu basara ba journaliste batutu basala musala muta olonga zate tika biloba lo parce que zana batu muso basala pe musama kasi koleka yo ngo ba leki batu nyonso nga na za force na nga po akilanga amakasi lokula yaza makasi nga bombo Cynthia dik na loba kutu des côtes jambes bien chargées na za makasi na nyonso za na chargé vraiment pour so charger wano kata ngo vraiment il faut zala na makasi na façon na nga chargé na ndenga ko exposer on te po batala on na boule mususu be chargé na ndenga musala vraiment pour parce que mère Mila a otala pepe ayoka kabiso ba linga pe 3W po poto na poto jamais cause na ko exposer et le côté za musala musala nango ezala ki na za ka polele pona za na za la banque ti charger na ngeza na musala pe charge waneza makasi soko olingo poussa na pembe na nga luka ke buka charge wana. Merci beaucoup tala lelo le boss Lamine Donvo musakoli motema ya mama na biso Flozi la belle de belle tana mona ka mama Flozi na mona ka mama Mila babeza kande bo esadi ozana mutu moko ma osenti ke moko ozongisa ke esprit ça va bien to ça pe na ndeko na biso concert na biso Grâce Numbi c'est-à-dire Grâce Numbi sans complexe sans polémique bozo mona ye awa na 3w.poto na poto ya le boss Lamine Donvo concert na biso mbote nanu pusana koto yo ba mokile mona yo et puis na poto tala lelo vraiment tala lelo Grâce Numbi na 3w.poto na poto.com ya le boss Lamine Donvo na habité vraiment impressionné zani na ndenge nanu oye na 3w.poto na poto. Voilà, merci beaucoup le mbokatier de la presse. Merci na 3W poto na poto na bi kebele bagangi pourtant la dit vater les les mao et des congolais quoi. Merci na l'ami vraiment na habité ko beta direct na boss le roi yo ezalate quoi transfert le plus cher alongo ninga quelque part a meminga a dona ndimi na ngai biso sko bongonde te biso sko tolingi bongote biso sko te biso siko tolingi bongote po 3w.poto na poto.com et puis Sidney Langa Moïse Sabiti mère Mila mima wetu kala mingi te surprise ami mawetu dio mi mawetu na mère Mila ezo bima kala mingi te surprise les ara toujours mais biso to sara polémique pesate so sara polémique te parce que les mbokatiers de la presse batala biso ba combattre na degemo ba zena loba mena loba te polémique ezarate ça bien habité impressionné par rapport ya ndenge ba yambio no ndeni na poto. Bayambi vraiment bien, bayambi bien, puis na mon accueil vraiment chaleureux, tout bayambi nga bien yemoko pe président yambi nga kitoko makasa fongole linga vraiment maboko, ne pe na moni ba ndeko nanga auto kutani pour la première fois, bayambi nga bien a présenté bango bavé de meilleur, 2016 ils a ba porte ya minene pour na bandeko nanga nyoso nazana bango. Merci beaucoup na bino et ba na poto na habité sona le bani soki merci te confiance kaka, nde salara moi bien. Donc mingi visibilité mingi ko ningana te site kaka na sengi bino bolanda isa 3W poto na poto obo ba informe ma ya rozapete ya ningana te po ba site bimebe la ça la moi bien quoi Priscilla Makangila la Megan o azalaka nanga partout ba meilleure vie na yo ma chérie et yo kanipe umeli na profiter mba mona présenter émission nanga eza feedback o na banda yamba artiste musicien na banda décortiquer na bango to banda ko analyser na bango to banda ko lobela o nyon se sengeli boyeba o bango balingara bat bayeba te donc eza mambe belé vraiment bo Rolanda bo za jamais dessus donc merci na les boss Lami na ebité na famille na mobimba ba meilleur vœu staff tout ya yo ba meilleur vœu malgré ba combo non na ebité mais liste go fait image à ça wana go fait image meilleur vœu na yo ba bizu ebélé monika image nana ni susu sunanga na sumusu na mususu nga kutu mwena loba te po wana nyonso batu na ngai nga na olinga obimisa la belle de belle
moi si à Mokonzi. Ah, ma pata na biso, ma pasteur, la belle des belles. Je te salue. Na mon ara na profil. Au kangama na papa tika papa te quoi. Veut dire ça lit bien quoi. Na sepeli. Est-ce que n'habitez vraiment na batu nyonso oyo yo ndengo moni bayambio a na 3W poto na poto. Malgré na nous travailler différence ni oyo moni vraiment na kati ya 3W poto na poto avec les mbokate de la presse. Na kati masoro na kini puis banda patron nango la Mindovo na habité yo moni non omoni on ndenge ni o jige on ndenge ouais na jige on vraiment no comment ya ensemble des até discuter te yo mon homme taliboso na mona ote na yo yo po yo kanga metokuta na kanga bien là je suis reconnaissante sola nga bien te sola nga mais na dimite ko landa nga mais sola nga lo landa de émission nga et ça linga très bien et aujourd'hui bande ko nga o da na bango awa et ça linga bien moko babenga mbamo na komba la diff koti bango déjà na monika ah et ça c'est la famille quoi na tiki na makangila na bango awa c'est la famille ka ndengo lobi sont kota mais awa poto to finga na so mutu te na lobi pete ko finga na so mutu te to sara pe politique mam na zo mais amila ayebi ton botala tala ayebi Christelle Kumbo Fiston Lumu Ketura ici principe Soumaïdi, jamais na tika yo te papa te Guilain papa ya molimo vedi wana ibenge Guilain Soumaïdi na tiki yo te pesi yo moyo Guilain Soumaïdi jamais tika na madame na yo félicitations bala kitoko bébé de dana habité quoi papa salut te kate boyo kai quoi ah non na police je te fais de bisous na bika mali les belé mon papa non c'est la kayuta ka ba mali non lela na ba profil mon chéri tu me manques beaucoup je te fais de bisous et pourquoi pas ma famille ba parents na lila simeta mbaya maman na Trinité Loïc Christian Mayele na pesibino bambote Marius Kolo bambote apesi bambote na ba nyonso ya ye un grand merci na ye moko. Nous vivons l'époque de Moïse Sabiti quand le baki toza pena confrère nangai. C'est-à-dire que Prince Bakali OP azoya pe aosa pe entrer na yele mote lo sapo c'est Bakali parce que là il m'a le sapo parce que je suis la presse il y a mécato plus introduction éviter vraiment impression les ani ndenge bayambi na 3W poto la poto. Oui, merci beaucoup la presse Gilet Botalata Babi Mère Mila et la tika la beauté la femme sans hydroquinone Mawetu. Vous qui me suivez, pardon, j'allais dire sur www.potonapoto.com. C'est votre serviteur. Moïse Sabiti, nous vivons, Prince Aquarium, Abile Bourgeois. Abima Solo na obeta ba Abdul Mfondo ba Abima Mo Prince Bakali et ça vraiment bien pour expliquer batu ba mona yo parce que awa na 3W poto na poto na zo beta CT to na tante ki go so utaki to beta zala ki toni no zala ki te to beta oyo ndenge mission eza tala lelo na kata poto na poto. Homme politique, j'allais dire pasteur, homme dédié et ainsi que faits sociaux na décortiquant en haut parce que chez Prince Bakali je suis l'espoir de la presse n'est la précisant en haut appelé autrement l'espoir de la presse na yamba mutunyos tout tant les parcours na yo nengo distinga alors agolo bilanga azanani ndebo découvrir yango à partir na ngai à travers Prince Bakali, l'espoir de la presse, ne bon comprendre les paramètres dans tout, ne n'a autre belango catégorie tout. Et puis particularité, il y a chez Prince Bakali, particularité comme naza ami des stars, na ba mingi ba musicien, na côté en matière de profondeur avec ba musicien, artiste musicien, ba jeune talent. Artiste musicien, ba jeune talent, na bon reposer des questions moko boy parce que ngana moni déjà mais yo mo senga mo modèle na yo na monde après ces ans. Tinga il mbokate
bato bamona mais c'est Benoît Lokoko Sampo na pese bambote sika za na Portugal ozali bongo conseiller ambassadeur RDC na Portugal papa na ngai namoni Yvon Lukunku Fiston Lukunku Fifi Lukunku bato touvement Martin Lukunku donc na pese binombote partout sur ozali c'est modèle na ngande tu na mona presse modèle nous anan. Merci beaucoup pour la question. Gilet Botelatala Limbokati de la presse. Ba o ba ebi kaki akewa. Ba ebi ni na oloba. Je crois bien très bien. Ba o ba ebi Yves Abdallah na ndenga vitesse de G. Wana ba vient na ndenga idéologie bien encadré, bien coaché par Bango. Ba o ba ebi kaki akewa, c'est un grand journaliste. Yves Abdallah, un grand journaliste. Wana ba modèle nanga. Ba o ba kotima selon na ndenga loyenge, ba comprendre ba paramètres autres. Est-ce que on soit pétant au coup on appelle baton mais wana ba fait nanga. Na salamana ba kaki akewa fait nanga parler. Vema oyo a pesanga ba idéologie ba coaching makasi. Tara jeune journaliste aboye ayambela bino ba musicien makasi. Ende na na www.potonapoto.com, le site des grands, les sites de divertissement Prince avec Bakali. Votre humble serviteur Prince Bakali. Prince Bakali et l'autre tout ça c'était makasi on a www.potonapoto to travail à c'est-à-dire tant le mbokata zo bima vous sentez que 2 3 4 émissions par jour yango wana moni ba fan émission ta lelo boka moatem so so mona émission moko mo des émissions mais kabila mane landani poka na journée moko to fia kolaka dans outi bandane na kemba na kitoki mos tant outa kitoki mos na ke ville tant outa ville. Oui, merci beaucoup. Gilet Botelatala les mots. Biso toi dia habitué ya masolango de sans oublier mon patron l'ami Donvo Mosakoli. L'ami Donvo Mosakoli, papa social, appelé autrement quand l'humanité fait appel à l'ONU pour venir en aide, moi j'ai fait appel directement à l'ami Donvo Mosakoli, papa social, nanenga idéologie, sans oublier ma mère Mireille Ekomissa, la grande dame Allemagne Oye. Nanenga idéologie, Gilles Makal est célèbre et le pacificateur de Luanda, Bijou Bakali, la femme de l'X, Mimi Kamalanda, ma copine. Non, merci beaucoup. Wana grande sœur, la femme de l'X, Nanenga Angola, Nanenga idéologie, Mimi Kamalanda, ma copine. Patricia Deya, la fille de l'X, Belgique Oye, Nanenga idéologie, sans oublier la sans oublier les visionnaires héritiers Moulele, Babi ONG Kalatro, et la structurée, l'américaine la plus suspecte, Arline, l'américaine la plus suspecte. C'est votre humble serviteur Prince Bakali, appelé autrement l'espoir de la presse internationale, parce que je suis bel et bien sur www.potonapoto.com. Bella Dinganga, Mère Mila, Mimawetu, merci beaucoup. Merci beaucoup, Karane Monakiwana, na boss nanga lisusu parce que limbo côté de la presse zebo talatala apasolaka na boss nanga Nico 3000 ans au asale biso espace Nico 3000 ans Nico Hôtel sur avenue Balari 211 tout ça bongo na Kinshasa précisément na commune ya Bandalungwa avenue Balari ba 3000 ans na mino sikezali na Matonge 3000 zali na Lemba référence écologue 3000 zali na Kapela mususu zobotama na Kingabwa na Point Chaud 3000 mususu zali na Kasavubu na Force 3000 ezali ma partout kala mingi te to kota Lubumbashi na bokasité ya les boss Nico 3000 pourquoi pas na Liso Mokonzi le gérant de la décennie Gérard Rekiki Pande un grand merci na Angola na pesa mbote na Jani Batweze na pesa mbote na Massa na ngai Blaise Kamasatwa mon ami Blaise Kamasatwa na pesi mbote bongo et pourquoi pas na ya Willy Moucheni Koda Mboka en tout cas ngale mboka tse na sepela qui vraiment un grand merci et pourquoi pas na batunyo so ba na biso toza bongo pe na concert na biso susu Arda Toura na bige si bomona mona na bino ye mais tala lelo kaka tala lelo azo telema ngala benga ke autre facette na bige tango les boss la mine Donvo amoni Arda lelo alobi susu ke tala lelo Arda. Aïe, match ça kubeba nena ebisa bino toujours que site ozo corriger na minute on a confirmé Arda Touran Arda Saoui la pour de la poto na ebisa bino boka moraté pour naza Arda Touran naza Arda Saoui la veut dire na makasi na force la mine ndo vozala sur po attaquant de pointe Arda Touran aza déjà na mesa veut dire nazo corriger bango tout o bavandi o ya lingite na côté les misayenga na kovana na isika na ve na vraiment zala poser
Merci beaucoup. Nabande konyo so balingaka poto na poto. De retour avec force. Arda Tourane. Nalingi na na ba lunette. Pour botalanga bien donc poto na poto eza site o ezo corriger ba site nyonso na reconfirmant ngo lisusu parce que ngai naza na kati ya poto na poto moi na leka badika Arda Tourane ndeko badika ndeko Edu Sawela ndeko Mami Sawela na kati ya Londres ndeko Pasi Sawela na kati ya Bela ndeko question moko mukeye na ebite vraiment avant ozalaki na poto te ebite bozongi na yo faut que le clair. Bozongi na yo na poto na ebite vraiment bayambi on ndenge nini na Kinshasa et puis les boss la mine Donvo na ba gofé image wana na moni maman na biso Flozi la belle des belles donc la belle des belles koto yo mère Mila koto yo siko nani na katikati tala lelo donc Arda Tourane toujours donc mbayenga bien pour banyama nyonso ya mike ba o nyonso ba bibenga ki ba lion Oni Koboni. Toke na mbongo. Ba maki ono ndeni. Bengaki ba léopard veut dire baza ko la Arda Tourane na éléphant munene veut dire na telemi mosi ya libinza. Ba bisaki bino. Mosi ya libinza. Na mungala ti. Na bisaki bino. Mosi ya mungala, mosi ya libinza, mosi ya Équateur bande ko nanga tout ya Équateur ya ba libinza. O ba na kata poto libinza. O ba na poto donc na pesi no ba gros bisous donc ba yambinga ki to connaît lengi venanga la mine ndovo venanga pena hein venanga ya awa mais oui ça non balandi il y a www.potonapoto.com il y a les boss et la mine ndovo il y a madame Nabiso Flozi il faut qu'on confirmer tango eza tango na yo il faut ko loba tango na yo tala lelo mère Milan mima wetu Freddy Mayemba c'est-à-dire que Freddy Mayemba donc il y a yana mutu moko solo kama kasi lokola Freddy Mayemba na dégum on na go faire ça mais on va expliquer ba to balanda to poto na autre facette lobelaka nini voilà na autre facette neka boyebi masolo beta makakare na kati poto na poto donc site ozo corriger donc na autre facette na lobelaka mingi autre facette est invité nanga donc la facette cachée cela veut dire quoi ce ko yebi peut-être pasteur Mukuna azana pasteur ngape na rose na ba facette mususu obino boyebi te ote pasteur Mukuna kutazana moi petit chéri mo awa na okiozwa ote Kofi Olomide kutu ndenga azana utai ko bala lobi na okiozwa ote kutu balobaki ke Julien Botata ndenga zawana en gros c'est qui 5 fingana ko kende ko bimisa bango donc autre facette za masolo ya bongo donc za na osur so za mobile no mo ka beta ko ba coin benga kaka ni bango coin donc benga Arda Tourane veut dire na makele veut dire na kota kabo nazo kende donc na ko landela et pe na bitino masolo na poisson donc veut dire autre facette masolo ya to connaît lengi la facette cachée de mes invités na pesa kabino ngo boye na kati ya site au poto na poto veut dire lengi toujours quoi aïe Augustine Sawela na kati ya Londres pesa ko bembo te maman papa pe Julie appelle papa obetela nga pesa ta papa voilà na pesi yo papa mbote donc papa na lela fort na ebitene na donc na lela makasi talaka yo vraiment so zakia na ngana embrasser mais moizate donc embrassement za koyamba munde na yambi confrère na nga bongo donc ba papa baza tellement belo balinga petite sœur na bango mona na bango leki na bango Arda Tourane comprendre kati Angola na kati Londres na kati France Didier Ta na kati France na bosanyo TV na nga vraiment Edu Sawela na kati Bela ya moto Jimmy Sawela na Kinshasa Pasi Sawela na poto bino nyonso Didier Sawela donc veut dire masolo eza carré Augustine Sawela mère double na kati Angleterre balobi sala tabaka ndengo sala kango na rythme mama tonge sœur na nga donc na rythme mama tonge bozomona les boss la mine donc bozomona ambiance oza mais on remercie merci beaucoup à Mère Milan pe la bosanité talaka Mère Milan vraiment na ba faire play belé qui toko sa biso na kati Kinshasa bazate on bino boya na bino na ba distraction na kin boye awa bosa mo ba distraction comme la ba bière bani mais Mère Milan na nicho ba bilo wa tongi depuis a kitia botuna te non Julien te to pas ça
pesa conseil conseil, napesa kaka mbote na mère Mila, mère Mila ba pesa mbote. Ngana zolo ba pona mère Mila. Mère Mila ba donc pesa kaka mbote. ayaki vraiment ko sala Mila ba pesa ye mbote. donc musala na yeke na sali e mona na éviter vraiment grâce yo pesa moi 2-3 personnes na ba otala yo moi 2-3 personnes. Ba gros bisous na yo. Moi ba mbote. Bien kaka ndenge na bisaki bino na cadre ya www.potonapoto.com esika bibomo na chinois noir. Bouquet, c'est-à-dire Moutasala pour les mbokate de la presse. Na cadre ya Mekato plus introduction. Abimel bino banda kuna boka cité ya les boss la Mindovo, motema ya Flozi. La belle. Kaka donc appelle à liboso à moment va bosser dans chinois mbote chinois Ouais, mbote les atala les mbokati de la presse chinois était vraiment tant qui vraiment poto na poto pas que ndenge nini poto na poto talara yango toujours bomona ba commentaire dans Facebook donc poto na poto toujours les colo nazo rappeler bino que chinois azali cameraman ya 3W poto na poto Kinshasa nde to mona ba fait image kuna to zo mona ba na Paris tozomona bato belé mais na habité vraiment na lisolo mon pe beta maki yo pe ndongo zana pe comédien ouais ngai chinois noir Hervé l'artiste comédien ba bien ba film ya Alpha Bokole honorable Alpha Bokole ba c'est ma na travail na groupe amigo ya maman na nga Milo hein Mimilo leka na RTG abino bo à part qui comédien Cynthia Ligodi. Ça fait plaisir. Mado Ligodi. Ça fait plaisir na Mado Ligodi. Ça fait plaisir na Mila na Mima Wetu. Moi lo moi comédie. Bon. Boss ami Dovo yo loko yo. Donc oya biloko ba mikolo a 2006. Prière moi mon poussé. To kanga nzambe. Ezo ngisa matondo pano po zo suba na ndako na ndenga mukete. Nzambe benda mo ano Yesu matoyi albaka na Kongo lokwa mibi ndeto zo beta mibi nzambe yokilata na mawa nzambe to tengi na mukanono babengi le pain de vie nzambe na tamoli Kongo mo bimana mo lipo ekokaina to nzambe seko zaka kanga journée nzambe batikite balobi ozamu kita ozana nzambe na mo escalier na nzambe na mo escalier o tsiro te na bango ko yebuka na baso memsanga ngabo nzambe batikite balobi ozamu nene nzambe basomelo kanga nzambe talo fundu ya loso osomisa komo kotie na nzunga vimbisi matama mekomikitsa ya matembele nzambe osombe 7 mipikotie na nzunga buki mapekanizo lolo nzambe batiki te babengi yo souverain nzambe seko za jibe batiki te babengi yo seigneur nzambe seko za tabulei il est courant il est l'électricité qui snell acclamez pour les snell amen en tout cas c'est la Mindovo. Les boss la Mindovo bozomona kaka ambiance oyo donc ezaka na www.potonapoto.com. Un grand merci. Un grand merci na Mama Flozi la belle de belle et pourquoi pas na pesa pembote na site na biso yoto funga masika site na biso Elengia Congo ya Tracy Pro. En tout cas ba bonne chance ba fleur ebele car ndeto yamba ki Judith Masia na Info Mondial ndepe to yambi site na biso Elengia Congo na Tracy Pro o boyeba ki na simbela biso ba site tout o bino boyebi la même magique Tracy Pro ngapele mbokate de la presse na les boss la Mindovo alobi ba bonne chance na mama journaliste na biso vraiment Glody donc OK liboso moi 2-3 personnes ba otalo parce que même Mila otala yo Moïse habite otalo partout dans le monde et pourquoi pas na gonfé image bon bare maximum nga liboso zana na moko nzambe tata nzambe taraye asalika nde to yokanaki alongoli nga na 2016 akoti na 2015 akoti nga na 2016 pour yamba nga liboso na kota 2016 donc oui la comédie quand tu pris sa bête nga kanza nga lo basoni donc ba mbote na nga lisusu na moko mosakoli la Mindovo na mama eskaza malgré kombona no ekoti te Mama Flozi la belle de belle la belle de belle Mama Flozi na bo sanité mère Milan mère Milan yanga moko bela dinganga mima wetu gigili to grand cordon na bo sanité donc vient nga mimi la ifeta na kati ba kinawa na bo sanité ya nanga dadi lokumu sans oublier oyema na biko sans oublier wana ma ya makila ya pas les grands frères propres
José Mawini, hein? Tara en direct Chine, Fred Cargo, donc Joe Fashin, donc Mère Transit na Chine. Joe Fashin, vient José Mawini, grand frère propre, il y a une fois un chapeau Tara, à beau sanité moko, les mbokate de la presse, Gilet Boutalatala, Freddy Akimbe, Sitia Bombo, Prince Bakali, la diva poto na poto. Yé Mikolo on a baptisé na combat la diva poto na poto. Oya oya asa mokili na ye, asa la gilet na ye, asa la diva na ye, asa la Cynthia na ye, nanga chinois noir na ye. Ça peut possible makangila na ye. Manga possible makangila zana bisote. Mais na pesa ka bambote. Merci beaucoup vraiment. Hello moi suka. En tout cas, je l'ai vu à la tala. Et nanga bare lo mobo. Tara ngam na film Yesu. Et ngam na film Yesu ngam na sala po bomo na Yesu. Mais à comment déclarer abi baote kabilongi na ye trop botika ko adorer ye azane yete ye azane ga acteur botika ko adorer de baocha chene banda ku ba fuka ye de ba mo fuka mela ye ba mo teka ba photo ne ba liambongo ye mo bénéfice. Merci beaucoup chinois na biki bozaki partout sika bolanda biso. Un grand merci na les boss et na mindo fo bomona ki bongo zaki ambiance o to salaki et puis zalaki mo échange de V mo ba mbote na ba et tout na ba concert na biso pe présentation ya ba confrère na biso na ba concert na biso o zaki partout bomona ki déjà Cynthia Bombo to zala na ye to zala déjà na Arda to zala déjà na Yamba. Pourquoi pas la diva grâce Numbi na habité vraiment sous ya suka les sous mambote sous ya suka sous. Voilà mbota suka ya suka ko pesa papa mbote. Papa ya motema ya na chasa ngeli obimane kala mingi te na boki mingi boyo beta Facebook et comment. Et puis les Solomon nge beta ma Cynthia Bombo les Solomon zo beta ma vraiment trop ezake bino bana basi na en général na lobite ke yo. Présenter que na sima o moni mamte. Ma solo ya bino bana basi komika bokumi kakakate ibali ya poto. Isoka okeka potango ba otiki maman musala. Tandis que boulot za na Kinshasa na habité vraiment pour na yo nanu. En tout cas, si je n'ai pas fait le béliango, calate micro baladeur et tambour, si je vraiment importé photo le béliango. Mais sommes bon le moi mouké, on a un pantalon normal mais il faut tirer le mouké. Jamais écoute bateau ba otalanga ba o batalanga déjà ba yebi. Pop dia ba poto wana ba Paris wana ba Angleterre na sina kanga nanga. Isaku to kolobate donc mboka, hein vraiment na sina kanga ba o ba yebi na lata bien na bomba nzoto parce que nzoto ngeza ya bébé. Est-ce que c'est respectera pas vraiment? Bien sûr que oui. Là c'est respecté tes points. Jamais écoute ba ba meka batanta ba. Bon sigo yesigo muta sala roje wana pona kotanga komone sigo sala roje azwa yo wana. Te mutazwanga salanga jeté ayaka na normalité quoi na bokasité na nzamba kilele na ba force nzoto ya penza abanga ne kutu teke kikombo la diva poussa na place na betela kay mabo na bi umela. Merci beaucoup umela mago botanga komona ye simbote na flozi Cynthia Bombo moi mbote susu ya suka aux ambiance na biso vraiment ambiance na biso suka ma Cynthia Bombo na habité vraiment Cynthia Bombo pas au kima amonaka le roi lati déjà jipa mukuse amonika le roi ki non le boss na ningo fo ngai na lobaka na ngai na habité pona yo vraiment. Ah, Julien Boutalatala, bala poto, monde entier, mon comprendre, hein, non, cabo, pour n'engager vraiment, Zambé. Surtout que mbala poto, en général, tu vas comme mbala l'union surtout bazan mon comme escroc. Bazan ba escroc ma casse. Parce que on a encore mon balo azan, oazé escroté, azakara papa n'engager Jésus-Christ. Eshadai, Adonai, yende kutu aza escroqué. Mokili so pesi mutu confiance so pesa su nani vraiment ndetinga vraiment donc ne babakata dingwe moto na ngenga za na besoin tendance na caresse. Rebelle asi mandok mamba M20 mona tiki mwasi na bana ndako. Bongo yo vraiment boye la mi de voisin na flozi na e bongo yo vraiment boye pesa confiance se ko balite ko balate. So ke yepe o ba o boya na yo vraiment. So ke naza mwasi funa bala, naza mwasi no pe na bali na ngati, ifuna bala. Pour nga kutu na balite na nga célibataire quand des ala nango oyo vraiment tabilum swinge ya vraiment boss na nga la mine bon ça va pesa ka sumbota suka boss na nga la mine siti na bino ko pesa mboda ndengo lingi pesa ka 2 personnes boss na nga oza boss solo na ebiti pour moi musaka na kolo nzambe na nga jeunesse du Saint-Esprit place aux alliés vraiment bambote belé eve dianza fio sola mais pourquoi pas ni moko président na nga Jide Ilua Madoli Godi merci na bino ningi bino makasi na lela bino mort merci beaucoup pesa susuka moko susu mbote su ya suka mapo ezande site na bisonde. Voilà, na habité mbote o ya munene vraiment on mérité mbote o Kersi Mayele
Kersi Mayele mwana pana maya solo mwana poto ya kala banda ba 1900 kuna bota mate yokinano de apoto. Kersi Mayele mon ami de 4 na ebité quoi hein. L'ami na ebi pourquoi na lobi bon po yé na ndimi na ngai. Kersi Mayele d'accord. Batu nyoso bolinga nga pe na lingi bino mais mabende na za ya batu. Merci beaucoup Prince Bakali. Tout le monde doit reciter déjà les gens toujours. N'habitez moi de la fin par rapport à Yosa Mobali. Vraiment donc. Cristal Bazéidio camarade nanga de tous les temps Cristal Bazéidio na habité Ibertingi. N'habitez vraiment Yosa Mobali. Ba simbi vraiment ba pilé à toi poto na Kinshasa. Les ali bongo les mbokate de la presse na cadre ya Mekato plus introduction et pourquoi pas na Prince Bakali. N'habitez moi de la fin nos amis. Oui, merci beaucoup. Les mbokati de la presse, Julien Botalata la babi, mouvement social quoi. Coordination en idéologie bien assurée. Mon vieux Lamine Dovo Mosakoli, les patrons de ces sites. Ndegana Lobaïka, quand l'humanité fait appel à l'ONU pour venir en aide, moi, Prince Bakali, l'espoir de la presse internationale, la vitesse de la presse, j'ai fait appel directement à Lamine Dovo Mosakoli, papa social, les socialistes, mère Bela Dinganga. Mère Mila, dans une idéologie, Mima Wetu, famille Bakali, Mireille et commissaire Alman Oye, Mireille et commissaire Lola Brili, Abdul Vondo, José Kizinga, mon vieux, Wana Banangola, Gilles Makale, célèbre le pacificateur de Luanda, mon vieux, Yolo plus Luanda, égal Senglé à Brésil, Salvador Maya, c'est votre humble serviteur, Prince Bakali, Salvador Maya, Nakataki, Nanenga idéologie, Aimé Pinga, Liboule Sangasuka. Senglé à Brésil. Merci beaucoup na bino nyonso vraiment. Un grand merci na Angola, na Mifi Mondeke, na Paris Christelle Kumbo, na Italie Fisto Lumu, na États-Unis Guilherme Kenya, un grand merci na Guilherme Kenya na kat États-Unis wana et ça rabel Mbokatia za na Bataboé. Un grand merci na Londres na Freddy Mayemba et pourquoi pas na nous vivons l'époque de Moïse Sabiti. Moïse Sabiti, un grand merci vraiment na bino nyonso partout bolanda biso. Un grand merci esika wapi Mbokatia de la presse Julien Botalata la tala lelo azali manager na ba espace tout au boye. Il y a 3000 ans, il y a les boss Nico 3000 ans, Ndeba Barake, Moussa Moko sur la Gelongité, les gérants de la décennie, gérant Reki qui pande, pourquoi pas, na grand poète, na réception, grand poète Coco, Maré, à solo Nangaraja, on a PCP Bambote, donc Binono Sauvement, bonne année, na Binono Sauvement, merci. www.potonapoto